moyebi mitango ya kolia butu weinda libumu pasi ndako mobimba tokolera tino beka na studio mbwalo lekana bauta baulutela epela mopongola lokeke mbwalo lela kpen 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 epela motazo embati epela ti ngakuna na keta poto temetane na ki bon so na betaka tout ya moni batu ba neglijaka débit mais ba bi soukate yango na bakana nzambe merci parce que abombela biso avenir a mutu neti ngabo na oyiba te ngane na ko déplacer pourquoi na mongala et moi j'ai fait le déplacement mais na yibaka te na senga ki kaka ba pesa ngai chance na sala armée des artistes et comédiens. Encore une fois, merci à m'abonner sur Wazomina Koba Plus. Le plaisir est pour nous de vous informer. C'est notre tradition, c'est notre devoir. Abonnez-vous massivement à Koba Plus, partagez les liens, aimez, likez et aussi la bisobia. Car on est à Masolango, le lot sali descente cause la bilo moko azali icône et au salamalam ceux qui Mike mulo poesa d'accord nanga na m'a invité nangai ngana ensemble to pendant tswaka to pendant teke o ezali ma solo. Parce que yende a en actualité et vous avez bien Mike Bendela invité ensemble ti azo kota na yambaye bien maman chérie poussana to yamba déjà tant tozolo maman chérie ba tozo yeba maman chérie za nani pour lelo mikolo yo a changé na yeba donner et ça la bien pour talaga maman chérie jibebi moto nyoso ane komi ayo vraiment chichi vraiment le plaisir pour moi na sependenge o ndimi ko lekana Koba Plus o chichi pone parce que lelo o baxi kombo mususu likolo za nango. Merci beaucoup Koba Plus comment le souhaite Nani s'il te plaît moni Kati Koba Plus voilà moni qui n'est pas lengi donc merci Ebele na batu surtout ba soutenir ki biso na événement na Karoker. Et premièrement, tu peux merci à Nzambe Tata ya bomo Nzambe ya kimia wa pesa kabiso kimia na pema prophète Konde Paul Dominique oazo pesa biso itinéraire pour na osala Nzambe solo donc ba soutenir biso merci na maman boss Kandi belle vie merci en tout cas aux mérité aux la boss voilà pour ça là au maman ba sala kataka ko lata to lata ko nyo surtout c'est Kandi donc to lati banana na ma puta tina ba sapato ezaki belle vie non belle vie Kandi faut pas ben ça na Kandi non na belle vie na Kandi ezaye donc boss wana mutasala biso maman boss mutasala biso ma patrona en tout cas merci Belinzamba pesa su ya mingi ko deka pour ozo raisonner biso air fois merci pe ministre pesa na Karine Pala au capi de la mode moi na moi so atelema pour 5 ba jubé ba wera ba Dolph na ndenga comédie siko masi na robot moroto koso na ndenga comédie ko na ndenga comédie nga na palola kina nga beta na playback qui émancipation de la femme oh. Et j'allais kofungola basinyo so banzela ezali kopesa lokumunde na ba mama tozwi abiso chance oh bo pesa biso kilo na nzoto baninga na sinabali non pour na honneur ya mama Chalamwana que son âme repose en paix donc tu crois que tu as musique les gabon tu on a émancipation de la femme sage bâtit sa maison éduquer une femme c'est éduquer toute une nation laisser les femmes travailler et gérer comme vous, hein? Elles sont aussi capables de faire ce que les hommes font. Vraiment, dans ça, les cinq koyamba moko ya ba icône ya comédie, ya ba comédien, le longa na sepela ko benga yo chichi parce que comme monsieur ba kisami mama chérie ozo mériter yango parce que niveau kataki loketo na ebité jube piano pesi devoir. Non, na pesi devoir tenga na salega o ya salaka.
te loketo na opena nga kasi loketo ba momi te talaka loketo ba momi loketo ba manjele siko koza ndemo te na papa chéri mo beto na mo charisme mais nga sona ken nango pena pona la ksapena mabina ngo ifaleza la bongo vraiment et ça l'a bien parce que tu dis que non à part Kento Bakaji il y a président Louis Onema tout le monde peut merci aussi na papa na biso Louis Onema o a soutenu biso makasi ko le kalizusu après ce siège à répétition après biso bana baso nyonso bazobeta na sima ba Kento Bakaji merci na bino vraiment do bozalaka prochainement Karine Pala pour biso ba epela tozalaka ba jibe piana ko ba maman chérie idée eza bien kotala ke non bo évoluer bo baxi sur le mot plus kolandana na makanisi ya Karine Pala o eza deuxième édition na moni que deuxième édition et l'équipe première édition ezalaka bongo la vie esengaka première ezala moi bongo deuxième eleka pour troisième pe eleka deuxième ezolakisa ke musala esalema soki ezali non ezochite avant tongato ba non tosali rien comme deuxième et l'équipe première c'est que troisième pe ekoleka deuxième troisième ekoleka deuxième esali bien kotala ke Taz bolingo ezalaka susu te Kento Bakaji azwi ba adversaire ba comédien moni papier non luka o eza papier moko boilo na kokwa kobosa na otavana bandoloba ko banana ko boira bango te po on solo lo te solo to pesa ba félicitations to pesa ba merci na bato ba soutenir biso pourquoi pas ozana temps ebele ya dédicace na est-ce que vous comprenez que maman chérie maman chérie maman chérie kasi mikolo ba bero maman chérie maman chérie epela moto doto swaka nakana kana parce que na yendaki libala mwana ngate masa na nga jibe mpia na président benga ngate fala benga pe jibe mpia na ba momi to ya ko célébrer mariage à moi na biso mes félicitations na moi na biso apesi biso honneur c'est comme ça talaka bana mi bala ba artiste ba balani na izo ba ko bota nde instrument barobotaka nde instrument parce que indusa na indusa kozala pena papa ke musala kwa mwana kuna sema quoi mais c'est la fin les cocos des musiciens il est musicien rapport ya kina siècle vraiment chichi na sepeli koyamba yo kotala bino boza bato boza bédicatrice à masse bédicateur à masse mais lelo entre bino na bino moi kondonga na moi molunge oyo ezosala ke biso totalaka bino tozoyeba te totala nani tondima nani topesa raison epai ya nani kolanda na polémique oyo ezali entre Ixile Pechanga Nasila Belleville Nasila Gabriel pe aye kokota na likambo ngo va même ba chroniqueuse mingi ba komi ko s'attaquer na ndeko na Gabriel nini obino ko sala ke no moto ana boboma yango po makamu susu ko ya kana etando ekete ko ya kana na ba réseaux sociaux te quand même merci oh c'est important c'est que photo se référer hein to bingata nani professeur comprendre professeur moko o azapena na macage o azapena bagage te macrage veut dire o azoko craser batamitu makasi asa professeur village déjà non village macrage mais professeur Guy Pascal Ngoma il faut y vers nous les comédiens parce que azana macrage ah nous craser biso parce que la tête hein, la vie c'est la tête mutu c'est le mutu ozomona to bani mutu de mutu nde mutu muso mutu elongo mutu ozati alors tant que on a professeur Pascal Ngoma a opesa biso oni to ko sala parce que peut-être la classe totanga na ba comédie lekebele moi maye les obunga bunga et ça normal te pour no bota ba rankine ndenge wala ba rankine mo ezo kende kaka na senga ki kaka ba pesa ngai chance na sala armée des artistes et comédiens voilà armée des artistes et comédiens ba artistes o ba ko défendre Congo na biso comique na biso comédien na biso azo manquer muninga comédien o ko manquer muninga pas sanctionner biso moto banana ko sanctionner avant muninga ke refunda e soki azana option ya pardon akoki ko senga pardon
tokolimbisa ye. Donc faut ça armée des artistes. Na comité de sages na bino obo bando vande la makambo koka. Oui. Yango kozala très important parce que ko finga na wana ezo kitisa ba cote na biso neti biso ba tala lelo susu jibe mpia na uchichi mama epela iyongi moroto koso. Masia na robon. Donc esenga ke no batu fu bazonga na alignement. Moko ça la bien ceux qui batu bazonga na alignement. Ceux batu bazonga ndeka bon en tout cas rankini wana et ça bien te. Et ça bien te donc faut baluka hémorragie ceux qui lichette ceux qui mbelito ciseaux bakata hémorragie wana c'est pas bien. Yo zano na ngamba moto moko te au généraliser bango nyoso susu nyozali ke no batike loko bazo. Donc nazali mingi na famille Bota, on a dans la famille Bota parce que famille Bota à reconnaître que ngape naza moko na kata famille. Vous comprenez? Tant bazo reconnaître na famille parce que na famille so ba reconnaître ote ba côté ka pe le pong ba chola terre. Vous comprenez? Tant bazo reconnaître na famille, de famille Bota ba reconnaître mama epela. Car manga pe fona ko mama moko na reconnaître que famille Bota ezali parce que na côté na kata Bota. Tala ka mutalati singa dans de na bimagi nan. Vraiment. Tant na bimagi wana na biso batin so bien pe la problème ni biso soit uniforme. Mais yo bonde ni. Mais yo antsunga. Ele ma papa mbaba kala tsunga yo siko tsunga na ebision tsunga kandi bitaka masia na robot moroto koso na koko yena ngonde mo na bangote il faut moi qui jibe kota na kati ya donc il faut na zala pour ye mingi pona biloko ba acte bien c'est pas dit na kozala pour yo na mabe ngai nazala nazaka epela moto place oyo ezo simba te na opelisa moto place oyo ezo simba na otia kimia oyo ezo simba te to otia kimia ozo comprendre donc naza pena na katikati ya babeka les trop les matro les trop les matro au milieu du village mais village ezaka macrage. Vraiment merci la village Macras baron dem to bayambi biso vraiment tout ça les village moko cadre moko bien na suka bozo numéro na bango so za na besoin au bomba na bin te bato ba kimara ba caméra cachée wana ba ko na bon pe na ndinga bomba na ba flat stay yango za place de esika ya kili donc place c'est réfraîchissement donc na village Macage ils ont flat hotel ils ont ba chambre et sika ya kopema et sika ya kimia na village Macage donc toi na Kingabwa ils ont point chaud au continue na direction Koet voilà utunika wana na coin ya balabala o elandi Kulumba utuni bango village Macage ils appellent comment bien libanda wana donc côté sika kimia et sika kimia to s'appelle pour bayambi biso pe bien c'est Pascal Pascal Ngoma, professeur Pascal Ngoma. Ochichi. Lelo kotala makambo o tozo kene donc parce qu'ils ont dérangé biso. Et veneme les kaki bien. Mais na suka toki ke ba makambo ba kabelo bungi. Oh non. Ba kabelo ba te bungi. Mais atala ndenga mabete ya, eza blo musu to komema ngo na ba réseaux sociaux to beta mbela na likambo oyo. Lelo nga na cause no problème. Malam to kuta na PV to bongisa pona ko bebisela muninga ba apprentité. Oko ko bebisela muninga réputation. Et lamba oro sukole ko bonga. Mais réputation tout temps ozokanga baninga miyibi. Le même moi so na kande mutaza pe na problème na TikToker mo amema pe na parquet. Est-ce que les kambangwa kabelo yopo yebi ozala ke ko panzan teke ko panzan tswaka ko yebisa so ndenge lekaki. Vraiment ça déplorable. Il y a qu'on ridiculiser Baptiste. Voilà. Baptiste, Bazali, Bato, Baza modèle, Bapé, ça exemple. Bazali qui choisit parmi les artistes. Ngapé Nazaki, mais Ngazaki choisi. Tu n'as évité parce que j'avais l'original. Pour nous qui t'es n'engapé, on va t'engager na nini, na buzoba. Le tellement Nazana lox. Ngaya qui kabouina lox. Voilà. Et ça. Babenga ki bango bakende ba poni bango ba bibeno bino boko sala bo défiler na kabelo na podium l'artiste tanga zo sa de publicité loko et c'est moi et loko moko ezali par rapport à makambo bonde ba sola ngaza kiti nenga na ko zana suka le ba sisi ko défiler ba komi ko zonga ba kabelo mama nani te komo nani na bosani Mama Olga. Mama Olga Kabelo,
biso na Karine pala tozaki wana na sima place azo classer bakabelo o bakabelo monsieur etikadi baki kozongo asaki moko se fâché après baki bazwele kabelo asuki zonga nga telemi wana nazaki boya ntene vous comprenez nga na ke na sembo nazaki boya na teni azwi bakabelo na ye oyo yaki ya suka atia na kata ba sachet Karine pala tuni maman bakabelo ekoki abi oui ekoki ngabi na kanisa ke kokite poto ke ko fouiller batu nyonso na salle bazwi bakabelo nyonso kangi na sachet biso to sanyo to longwe ya tikali donc na yebité quand est-ce qu'ils ont volé na yebité pour artiste moko tenanu akozo loboko na tshana saka muninga c'est ce que au pesa qui était hier ko zoate alors quelque part elle a mal à jure s'agissait mabe et ça lui bien té et qui ici côte ya karaoke na biso tout ça qui et loko to ngato sala le 8 mars eza pour na fierté ya ba maman mais to zaïga maman moko le temps que ba maman to yambaka ye déjà na ba activité mais toujours sengani kaka a rectifier maloba a qui ne ko changer façon de dire si ça já sala émission to za wana disponible ba tout déjà ba sala ki émission ba lobby lobi ba tchétché ba to mususu wana en tout cas ils ont ça la bien té et qui ti si kota batu mususu ba botama na ba yibati neti ngabo na oyiba ote ngane na ko déplacer pourquoi na mongala et moi j'ai fait le déplacement mais na yiba raté so ko tuninga qui a déplacé je te dis moi qui a déplacé ça parce que ça m'énerve. Mais oyibité un vrai ngala ah mais oui un vrai mongala et puis je dois te remettre non zong c'est là parce que j'ai pas volé pour na mongala na ça ka déplacement. Ochichi azalaki wana présent yemo azalaki wana présent a éclairci les kambango tolongo la polémique stérile et des discussions inutiles que non bayibaki c'est la peine bande ko nga ba artiste celui qui s'en touché connaît l'affaire comme biso to yebi et le côté malgré nos valeurs tout ça on a c'est parce que on peut s'en plaire mon amamo ezala raté fula mama kas bo tchongo pena donc comme roto koso kaka iko ya kana roto koso comme ça ba le kota on a yongi voilà. Au petit message eza déjà bato bayoki ba capter en 5 sur 5 pour ne pas toquer na ba polémique et loko moko eza que no yoki toza na bien posa naturel na original yango ko ina mbeba wana te mais ce qui pesa qui peut bongo lelo na ndenge pe pesa ngai nangana ke no pa ite parce que zene lo monte na ningalo wa lox na tshaka ngomai tshanga l'aise na la l'aise na moi na mulungi na l'aise mais moi ça kabelo so akotaka salon bien te abe on ba pou ba pi basili vraiment merci Ochichi nalina koma na eloko moko bona kale moi parce que naza vient na yo de Londres nungu eza kotambola les réseaux sociaux eza kopola. Il y a de Londres, le lobby, un de ces 4 matins, au monde na Kinshasa. Moi, c'est le lobby. Niet, il faut qu'il y ait un divorce. Nabi, moi, je ne sais pas si je vais faire un comprends? Fallait le bakiti. Bana ba qui pas maman na bango. On peut pas maman na ngai. Alors le quoi bango ba lobby en ôté. C'est pas garder unité ba ki nango. Moi ça kanga matoi. Mobala boma amisu. Moi si ka soka ngi matoi ba ovana libala. Les erreurs est partout. To banaka na erreur poto comme lelo normal tout tika erreur. Carrément soko oboni mobali na zana ba faute. Bon mari, bon moi c'est mobile pour les meilleurs pour les pires. Il y a kolobani. Pire si koto comme na pire, yo ngola saka yo la fac. C'est biso ba fac tu vas ba to malam. Alors ba la pire ba pour les meilleurs pour les fac. Vous comprenez? Donc, ndenge ba linganaki. Ndenge ba zwaki opportunité à kosa na mariage, ko vendre ensemble ko bota bana. Na la nagi une fois, ce mec qui ngai na émission. Alors bi maman banga tunaka, est-ce que vraiment tu aimes cet homme? Abi oui, je l'aime. Oui, abi oui. À quant à moi, je le dirai toujours oui. Pas à mobali na, à mobali kito ba kuta na ba linganaki. Bolingo ya na place té. Place au mutu ba ko lingana yebani té. Vous comprenez? Il y a des gens qui faut balingana, qui faut vivre, qui faut zala. T'as net le lobo chéri non non bonda, batteur intelligent. Chéri non non.
Chérie nono bazui. Nabi so chéri nono moroto consommation na robon. Yongi. Ouais, continue là. Ozo comprendre. Donc faut pas ça vraiment bien ba solo là. Mo ba za na mabe, moi si pas na mabe. So to lobito zo mabe on a tout chango na place c'est que tu vas na libala te. Le coup la bango bazwa qui chance avant biso, pas continuer, pas arranger. Quel exemple qu'on va nous donner? Et nous avons un problème que beaucoup cabouani. Moi problème que beaucoup cabouani jusqu'au l'âge. L'âge. Et de deux, il faut que tu aies un problème sur les réseaux sociaux. Nazo ngana comprendre ku réseaux sociaux. On azaka na wa. Bien ni on na benga ina. Fatala ga atala ma mino ko tsaka ye réseaux sociaux. Réseaux sociaux zakab. Eza normalité. Eza na makamusu babi biso bangato lo ba les singes sales se mangent en famille. Pas les linges sales se lavent en famille. Ah? Les linges sales se lavent en famille. Les gens bilambat mais les singes eza ba ko lamba boli na famille. Mais tant que vous avez bois kabola takaka. Vous m'écoutez bolia pe kota bino 400 autres yango. Eh pe si pe makila pe si force. Donc ba bongisa na famille, maman bana nanga, tata bana nanga. Quel que soit ma bé, tant on sent la alliance et l'autre bosso senga ça pardon. Vous se comprendre. Nan biso to balité mais botande to pe sa conseil. C'est que ce to bito bala. Eza pena ba maman nyoso bandu vana ndako boyo ka conseil. Vous comprenez? À des fois, tant que tu as une communauté familière, ou une exemplaire, tu peux faire des choses qui sont dans les balles. Nga ba bisa nga libala eza ntsakate. Yango na zelaka libala mo ya vient tsakala te mais libala moko. Ya vient tsakala te mais libala mo normal. Pour babi na libala il y a toujours des épines. Eza ba sende ba nzube ba sende on eza ba problème otondo kutana ngo. Lelo moi sino azaka na mobali moko boy. Bakokuta na nzela bapesa na mbote te. Mobali na botaka na mwana mwasi na mwana. Bakopesa na rendez-vous mwana te bakopeta bato mwana zobela bakolo bango te parce que yo balié non. Alors faut ça na motema monene tango ndimi oui. Na devant battu. Devant battu avant okende lelo to okende na tribunal. Yo to okende na réseaux sociaux mais to okende na commune. Mais faut toujours na commune. Pourquoi le tribunal? Est-ce que commune na lobaka keso bo balani? Net kamana nga moto bala bikolo kekote kekote vraiment félicitations là yo po yo pe za la dossier wa kuno zo lelisa bato non auto bala pe mazana mais yo pe za la dossier ata mois de noces voilà donc mage muninga zo lela non azo sala mois de noces ana prompte to solo makamususu ngana on peut ça comme ba félicitations na caméra na nga kekote lika comme kolo cocotte auto bala image nezo mariage joan balata te bazanga yo kani yo bongo nga ngene mariage te po tenir se ngene mariage nga na ngote tanga funa ya bu yo fo maman chérie et pe la mo to yebi ozaka na mipenda bien mete fo na mo soirée nga soirée na okata na tia wat ote moni marié boyebo nga bon OK je vous attends dehors. On peut ça conseil mon malam vous allez bien. Voilà. Donc conseil ça qui notre to kindaga libala na commune to lo baka kenon pour le meilleur pour les pires. Alors si tu as un problème tout le monde qui na famille simité to zonga na commune. Commune soit mon simité to zonga na église. Wana ndé to lo baka pour le meilleur pour les pires. Sur église à kokité. Ma marraine ma famille. Ba marraine déjà to les kaki. Petit to comme na commune c'est que to zonga na marraine. Ba marraine ba petit conseil to yité to zonga na commune. Na commune ba pesi conseil to yo kité to zongi na église soka le but to yo kité ay bo kabwana parce que boza mato imang bongi bondimaki pour les meilleurs des prix donc ils ont un avantage on la alliance ngo ba manzanza wana bo la tanga msapi on est ka avantage non tango linga ki mobali oyebi position na ye ndenga zali o yazalaka lelo ko kitsa e bongote et simbate pona wana pena en tout cas je suis contre la femme dans moi sinabiso bato bazwa ko yebisa ba songi songi ba na besoin 100 francs na yo ba na besoin 100 francs na yo ya José de Londres o ya salaki avant yo lingai o yebaki avant o balana na yo alors pourquoi les compliquer pour continuer ko vendre répondre toujours na réponse na question maman abuna posa kayo est-ce que tu l'aimes vraiment maman na bina posa ko question c'est toi qui as parlé ça na ba émission oui alors zonga na question maman avant mariage ma mère m'a demandé
Qu'est-ce qu'elle a la réponse? Oui. Alors acceptez. Il y a un comme et puis tant que nous sommes les cas. Mais pourquoi ils se sont nés? Pourquoi ils ont rien car nous voyons nos pépélés. Liba les uns sont ya mbetolo. Liba les mbongé. Mais nous sommes là quand ba o jaloux. Il y a José de Londres, hein? Sida Bilele. Kasi biso ba idéologie tout ça ba. Vraiment Scanten au même on tina liba les comment. Scanten ils ont mutu donc. Ils ont comprendre au rose un peu ça Scanten. Donc mon mine il faut supporter parce que mon bala bon. Mais comme ça on la honte parce que c'est côté na bien de faire la biso kin question remener. Kin question mais attends futaka. So change on ande. Papa oui, vous savez on a des. Vous avez déjà le côté mon anzoto quoi long comme il passe. Alors faut supporter, il faut l'aimer d'ailleurs. So ko linga ninga zanyo na bupi. Bongo bato ba olinga bato bazala ba problème na lokoloto na doboko ba vivre ndeni. Vous savez pas donc yango na basenga na bolingo. Moi si tant olinga mobile faut linga l'amour vrai. Bolingo motema koko fungola ndako na batama. Maman chérie, et puis là, Ada repanzanteke, alobi bien que linga qui est bongo, c'est une tile dans les réseaux sociaux, c'est une tile même à problème, les sur les réseaux sociaux, toke nango nandenga. Des balais à la bien. Bana bali, je vous souhaite des 15 mariages encore. Pour après Makambo, après Mboula, c'est le bon temps. Hein? Après la pluie, c'est le bon moment. Vous allez vivre encore plus longue vie. Qui après Makambo, ce sont des fratés, des fripeurs, des voleurs. Au Chichi, à part karaoké, lelo na télévision, na chaîne nini au Chichi azali, groupe kufa kaka boy ube otikalika mutabanzonzi na makamusu. Non, groupe kufa te, golden, diamant, golden, bijou, golden. Yabiso moko e poto mwinda ezelaka bacha ampoule po epela nzamba ba mama e kufa ndeli te loka bongo kokufa iloka bongo kokufa te ponga moko epela nga moko ampoule nga moko nazozela kaka poto naza na chaîne te pour le moment parce que nana mbongo futa na chaîne te na futi ba chaîne nyoso yo yebi na futi ba chaîne ba 300 ba 250 chaîne nga légité. Alors, dans une chaîne, il faut que je foute un peu de ça produit. Parce que je suis déjà icône. Dans 29 ans, on a art. Quelque part, on a mérité nini. On a mérité quoi? Non, mérité quand on est à la télévision, quand on va non, celui qui veut me voir, viens à la maison, tu vas me voir. Je suis là. Mais la télé, qui non, les catégories, les bandes, la télé, la YouTube, ceux qui va baigner dans la qui n'a pas de et les qui n'a pas de chaîne, bon yo la nenga te bindeni ya masiana robon moroto koso Nicolo mama chérie. Za de nenga no. Kasi za mutalinte. To bengango buzz tope kanda kaka po eloko nati lelo ezongaka yo na ndeko na yo tolanda bemission makamususu c'est une petite revue là-dessus mais et ça la moi passé kaka yo ndongo oza boye nali na tuna lelo epela o chichi mokili yebi yo na ndenge oza mokili mpe yebi oyo elobaki mpo na epela mwa liloba moke naloba nini kasi toleki na question tokoleka na question mpo miso oyo wana eriskaki ekufe masie na robot moroto koso a Belvi Kandi la patronne. Ya. Moi ça m'a elle. Femme émancipée. Et c'est que lui on a déjà répondu ce soir. Là, on dit pourquoi? Na seki parce que na kanate surtout que na nzela minu. Na lingana seka po basa nzela minu fo basa seka po na obungisa ba ride quoi. Tala. Donc oyo ezali ke camarade nanga 7e bagarre chez la tout badi. Hein? En passant, sali mon army. Moi, dans le village, moi, dans Mboka. Mais après, toi, dans le village, Makraz. Il y a quoi dans le village, il y a Tchela. Voilà. À toi, ce qu'on a le village, Makraz. Ils ont qui baisse. C'était pas une base. Ils ont qui compréhension.
makambo yeze ko loba nga ko ndimo te na ko pe ko lingonte nazali toujours pour Maxi Bondowe moni Maxi Bondowe azaki talabo otokozo wa Bondowe ako dende la mibali yo zigida na ko latana loketo chéri Bondowe vous comprenez sikoyo apesa nga kanda moko direct na ko ko bomba mabete ya moni na kenda ibongo alors camarade nanga comprendre été ya lingi nazala pour ye na ye na Maxi nga ko zala jamais pour Maxi Bondowe na ko za pour cette mais non pour Bondowe mais ce que seti amona yo mabe pour nga na ko kotela ba umi balete le time ya zo kotela Maxi Bondowe nga na ko kotela te ndo moni asopela nga vraiment malheureusement Dieu bon mes yeux sont toujours là ça cherche Kembi et monsieur il y a pas problème quand les petits yeux étaient les petits yeux sont toujours comme ça yeah donc nzamba sungaki biso kande ko la raté na âge oyo tout ça batu to ko swana tala ngam na bete loko babinga lelo mo sopo mama o mo sopo mama na ngai benna na rikata na te c'est na koyo ka passe yo ka passe ce qui toi na problème faut tout ça la vite possible quoi arrangeaka pour tout zonga kana nzela quelque sorte quelque part nzambali nzambe pas peut ce temps de vie parce que to bongisa ka bolam. On ne sait jamais. Après cette vie, encore une autre vie. Qui va passer les premiers? Oh, Chichi, et puis la moto, maman chérie. Tant d'éviter qui va passer les premiers, autant mieux d'être bien soigné. Tant non, qu'il n'y a pas premier, mais qu'il n'y a pas pépélé. Voilà. Les lois aux amours na maman, mais aux appels sous moko ya Kandi, belle fille. Oh, Chichi. Ba voyage nyonso oyo ba liste kombo chichezo bimate pour comme sinon tangana ebinegi mama linga non est-ce que c'est un problème liste bazo kusala ngoya kusala tango aussi ça kusala est-ce que maya biki kusila maya biki sila ta est-ce que ba voyage nyonso mama selo chichezo kete mais biso en coulisses to ebindenge mama linga ko mais ba voyage non les silité ba voyage Australie ali mama okena banane autrati autabate esprit au faut côté australien banane ba guerrier biso ba combattant biso ba généraux ba mila solo ba fardesse ba soda mboka de mère atalaga aibi pourquoi et puis ton attend donc tu peux s'attendre temps et là ouais les athées moni ngai na chance ya robetaka bisolo maman Olive Lembe Kabila parce que je le vis comme ça en face na mona en face nanga. Pas ingratitude des épelatés. Non, on va vivre l'ingratitude. Mon père me disait que non, ingratitude c'est condamnable. Papa n'a le bienfait n'a jamais été perdu. Donc, toi, salut au malam, faisons c'est des malam. Vous comprenez? Il faut être reconnaissante. Na vie oui vigno c'est moi. Donc, le bon on a ce qu'on respecte on vivre non bien. Et puis il faut savoir demander pardon, quel que soit. Vous comprenez? Donc, merci mon père, malgré son âme repose en paix. Merci avec l'idéologie que tu m'as laissée. Donc, on n'a jamais ingrate devant maman Olive Lembe Kabila, maman Nzo, maman, mère des opprimés. Bisous de Kenar, voyez chez maman Olive Lembe. Solidarité avec les femmes du monde entier. 3e édition, non la violence à la femme. Bisous aura chance dans le monde entier. Dans la voyage des quicheurs des voyages na Bukavu. Batu bazo voyager na maman, est-ce que vous écoutez dans le monde entier? Mais ngazaki parmi le monde entier. Donc 3e édition à non à la violence na Bukavu, non à la violence à la femme. Du monde entier bazaki wana ngazaki parmi choisi. Mais aux amis thème munene tango tala ke no bazo sélectionner combo epele zo ngate mais ozolo baka malamu maman n'est jamais trahi. Non. On est erreur. Maman peut s'en libérer mbalamoko on a cola. Chaque jour soit peut s'en libérer. Nazaka bébé. Naza déjà au cola. Mère maman Olive Lembe Kabila qui ko visiter na uta ko bela lokolo mbasu tina na Burnia. Tina Burnia. Oui. Mais maman Olive ya azwanga na maboka prophète ko ne Paul Dominique na hôpital ya Liloba. Maman Olive azwanga memanga na HJ na beta 1 mois et demi. Maman Olive qui azoro salango et chambre ngo za combien betu combien pendant 1 mois et demi.
aujourd'hui je suis en vie. Alongoli nga na HG. Bat ba yebite. Atini nga na OIA. Na hôpital ba soda ba kende ko sala intervention, ya opération, o batu ba yebite. So naza boyelelo we, si maman Olivier Kabila. Nana santé moko na ko ba na mbango ati. Donc naza l'aise. Magagno so andolo ba mais ça va. Non, baloba balembe. Voilà ma dilute. Oh moi no yo. Oh chichi. Ito kweleka. Eh. Vraiment, le plaisir est pour nous. Toyambaki, oh chichi, Mikolo bazo benga maman chérie et pe la moto. Ya poni na JB, akena ya lingi na zane JB. On a vu na karaoke, on a kokoza JB. Yo te na mas. Pour Karine pas la bimai na yangiam. Mais ce ko tali siko pe na. Ah non. Tu tuka a sepe bina ke non na comment. Non, c'est pas déjà parce que ebi ke biso linga kae. C'est un Kassaïen comme nous, non? Ah, yeah. Tu te bien. Vraiment, merci. Koyamba Salinga bien disponibilité. Non, na respect nos sa presse. Vraiment, il faut continuer à boy. Venez dans la carrière. Au cas où sous-estimer, prester. Peu importe le cambozo ça là, vous aurez présent à répondre. Il y a qu'à répondre parce que je n'ai l'habit fort. Mais surtout, comprenez pour les gars à la télévision, il faut les gars dans le théâtre, tourner. Ok, rien faut passer trop dans l'émission. Pour l'émission, on les regarde tout. Théâtre, même si vous tournez vendredi, mais les loups dimanche, dans l'émission. Vous comprenez donc? L'émission, vous comprendre face bien, face cachée. Voilà, donc bon, on a dit non, ah, et puis la bohème, bon, Timmy, on a côté sur, oh, quand on a ma mère père. Vous savez bien que comme je suis là, je ne peux pas changer la nature, mais quel que soit, le les dimanche un peu de gondoli, hein. Ah, vous avez causé à ma mère. C'est ma mère père Azali, Azawa Nakuko Kima Bino Tête. On allait là, bango, hein. Pour ceux qui n'ont pas eu un peu de père, il y a un dos au Samabi. Vous avez bien un combat au Chichi. Bien que ma mère père, ça quand il y a un peu biso de Zabata Fengoya. Eh, Nicolas n'a pas de studio, les sous pour nous émancipation, voilà. N'a qu'un combat, c'est une station. On a pris un peu dans la mango. Kimongo me mabanga to bongisa déjà bato bazala. Ah te mabanga vraiment bato babonga mabaya. Moni bato ba négligaka débit. Mais ba yebi soukate. Yango na bakana nzambe merci parce que abombela biso à venir à mutu. Soki nzamba yebi ke lobby ya epeli kozala bongo. Ezala kola iti watanabe. Ah gogani moto tembe. Vous comprenez? Soki nzamba soki bato ba yebi bongo ba tshena ba kala. Yango nzamba bomba kalobi ya mutu. Mais tant que on a débit to pe s'annonce to sala. Na monika ka maman Nicole Sanza Moyi, moi c'est la poisson. Wazo bongisa le poisson na ze. Maman Nicole Sanza Moyi. Kotaka na Facebook beto maman Nicole Sanza Moyi na YouTube. Ozo conseil pour poster za ka botaka poster nga. Vraiment. Aluleo. Ba lulenga tendenge ni donc poster zo ngala ka se ko ngala donc maman Nicole Sanza Moyi ba merci. Il faut ça la kawana sur le bioté bon maman pela me ba poudre ni mizo sale tala ba make-up na katakini Suka salon José Mampouyat Londres nga na kini pe na kinga boy za point show mais c'est sika village te kasi ba loba za na fond c'est sika mais muta fingo te ke na poto de santé abakisa il fallait que tu mets ta cha fond pour l'état me bakisa Mtakanda tu es trop méchante. Te poso simba maman nyoso. Okosenga pardon lelo metongo ça. Merci mais maman limbisaka. Maman bossa na raté. Te maman limbisaka. Soko limbisi mwana te opimele fufu. Fimbo eza pona mwana zanga botos. Te mais soko so betaki ezong sele ka sanya fufu te. Ozonga suke tozonga na 23 mais 23 tala biso aspect. Tala ndenge toza. Yango na jour wana na lo batinga bi ngakuna na keta poto te metane na ki bo so na beta ka tout dega na mama kalunga yaki ailinga ya soutien moko joli canot 23e metala l'opposé netim na sala ba 10 ans correction na biso joli maramba sali na biso abi donc quand photo na tour Eiffel pose à place bakanga photo za kwa mutakanga na monument changer
En tout cas, ça va avec les Parisiens, vraiment. Boyambi m'a joli qui toko. Na moi comme on a bêti ensemble mon bon on a bouton avec on a poto. Parce que on a kin. Biso so va jika kin. À niveau. Correction. Et le bilan mata vient je peux mongo de Londres. Ya zipe mongo beaucoup la jipe mongo na Londres bi pe la tika na yo. Yo kutozana kisasa me oza danger. Ba mo suso zo mona wa kaka soka linga kisasa nda bongami. Aya jipe mongo lo sako. Bokulaka. Papa na chukeli passa, papa na besala. Vraiment celle biso bientôt comme na suka maso na biso na sepena na disponibilité na yo ndengo ningaki oleka na Koba Plus. Merci na bande connaissance bazona na biso. Moi le loba suka mais lelo eza pona suka mais yo oza pena ya tango quoi. Yo kutoza ma copine ngai wa kama na ngai tango ya dedans tozala kangai yo 7e baga na mundele na biso nani c'est qui est Josiane moi c'est à Pembe tozakana mingi en tout cas tozaya kala comprends mais makambo ba Koba TV nde to koti lelo dans la Koba TV maman bozi jibe mpia na maman chérie et puis la moto moroto koso yongi ifengoya vous comprenez ya souka ezate parce que toi on a débit souka na biso nzambe ndako yeba donc nde no bekana na studio mbwalo le kana bauta baolutela epela mopongola lokeke mbwalo le la pe wala de epela be un venin te wala ko ndelo kona zana kuna studio ti o epela motazo embati epela ti lelo kona ko tra studio yango mbwalo le kana bauta baolutela emilo pakelo pakangbe tout ça banda ku différent ba famille différente et bien autres vous avez éducateur à masse vous éduquer mais le côté même les autres qui tapent tozo kitsa pona ba polémique ya pa maneti mama Belvi Kandi yekuto azana motema moko ya Colombre maga ba benga hypocrite yo motema te ya motema Colombre la Colombe motema ya mawa ya pete hypocrisie oyo bango ba bengi yo peut-être yo bango ne baza ba hypocrite ko le kayo. On se connaît pas, on se voit mais on se connaît pas. Le but de ta chérie, non, montrer les dents, c'est pas rire. Ok? Donc, tous les hypocrites, mais tous les hypocrites, ils ont à la libre. Ils ont à la libre, ils ont hypocrite, c'est pas bon. Donc, tous les là, maman Belvi Kandi, elle est hypocrite parce que, au monde, elle est colombre, elle est pigeon, elle est pembe, elle est kimia. Iska yazali en tout cas solution za mana ngo mais quand la pelo ngakandi bodé na toma kaza mutuma za problème te mais bazo la tisi yango na lobi awe leki kuna babi ote na loba mabe oh eleki makasi yo awa eleki kuna makasi eleki kuna makasi mwanzo na kinga bwa tona na loso ngwele tona ponwa ngwele aviation pe bien mon papa omoni dongo bat ba olia mikolo zo tona kinga bwa donc aviation ya pepele. En tout cas, je ne sais pas. Et puis, j'ai comme ma vice-gouverneur. Awa, et l'équipe bango. Donc, awa. Village Macrase. Toza sous un village Macrase. Oh, toza na professeur, oiseau crasé, Olivier Ngoma. Donc, aza professeur, oiseau crasé les têtes dures. T'as comme une suka masolo. Et non, on a beau qui m'a bangaté. On a bien. T'as comme une suka masolo la biso, mais au tu que l'opé tapo. Dédicace vraiment la cause salo bongoté mais na boka tant yoza soti nga buno kata ba dédicace bongoté na rokata te na rosa des années sur soti OK kuta de la motina micro nga pena kwa te yo amasana na ro brutaliser te amasana ngai yo 7e baga zena bele Josiane omoni bato mususu otangi comme na TV masanga ayeti acheni kama ifengo ya to uti musika to yeba on se connaît à quel âge que nous en avons vraiment dédicace bele jia na okanga maboke okanga maboke 50 ans d'âge balobi komi likama kofinga 50 ans d'âge nzora yo na 50 ans no elengyo wa moko ya boye mais yo muta 50 ans boye mais faut du respect 50 ans boy faut zo maele parala vraiment que dédicace oh zala ngmbele na 50 ans nga ibalani équipe propre ya bien et puis ils ont mérité ko lobama
Donc merci Belé, Bambote Belé, na maman Olive Lembe Kabila, maman Nzo mama, maman Watinga Rae Pelate. Jou moko na nzela na ole kabona banda na kutana maman Olive Yemo na car. Nga na moto. Maman pena maman Olive Akitisi pena vitre. Epela. Ya na. O baliki na mabele. Mwana moni mama na kuzonga te. Na zaina moto landa. Nakita ta. Natem sa mère bilobo kenanga na sima na landa kaka cortège ti avant to kuma na magasin wana boye mère akiti vitre ti loboko na banda loboko la ninga na moto na balu na zongi ngai matondo mamoli vilembe ozo comprendre yango to ba ke mama ninga vanda na yebi moto na kombo na ye bomo na capacité atabat ba voyager bat musu ba ke en Australie mère azana besoin na ba pour mère azana kata makamu mère azana mère talaga za pemeni ya papa kabila kabange donc jikaka mikolo ngefa lele mabe danger na iso taka jia chelele liaka Jonker la sikale baka alia kaka donc merci Belé maman Olive Lembe na staff non surtout et donc merci Belé na vienanga Adricha motomètre angwanza me bébé zibiba merci Belé Bambote Belé disons na famille théâtrale mobimba vienanga ngadia ngadios motomo prêtre mona timelo ambwa kala tete au salle émission moko ya toyokani na vieti bongisi il faut ça là belati ouais vila ngadia dangadio so bongisi na epela kano donc vidéo là qui wana comme témoin papa makunjale pe kombo na epé sonara ndenge mais eza kombo na ye prononcer donc papa makunjale pe azaki comme des témoins zizi mundeki azaki wana donc tout ça les réconciliation entre papa et moi quoi pour Mikolo habiter sa réconciliation on a posé quelques questions qui va passer les premiers et Nzembo qui va passer les premiers tolamba diatana tango moye bimitango ya kolia butu weinda libumu pasi ndako mobimba tokolera eza turnanga yo ya wese po wese zanzela ya bomoi nanga yo dieta yo zali mabe oh yo lingo memanga na liwa sokolambi dieta kebana libumu pasi oh sokolambi dieta kebanango sokolambi dieta kebana libumu pasi oh sokolambi dieta kebanango moi et puis là j'ai dit à tout le monde il faut pas manger les diatas. Si vous mangez les diatas, Tom et Jerry va entrer dans vos ventres. Wow. Surtout Jerry. Quand il monte, il descend, il monte, il aux toilettes. Qui va passer le premier? Waouh, vraiment le plaisir à vivre maintenant. Toyambaki Ochichi. Voilà. Maman chérie, Apandine Teke, Apandine Tswaka, 29 ans de carrière. C'est que ma Congo Award pour remettre aux mérites. Voilà, le 18 le 28 pardon, le 28 na Congo Award pour bape sangape yangai on azo mérité. Ko bativier zana yo kolanda yo ngamonde kono na kolanda yo atina kozwango. Soke za le kutaboya bomo na peti. Donc, tous ont mérité parce qu'on a beaucoup travaillé. Il y a un tour qui donne Missa les ébélés, tous ont un studio. On les a au lobby, on a un show me the way. Il y a papa Wemba, na panzango. Na pandi tchalamo, na pandi papa Wemba. C'est que na ko panzé sous sa taille GB, na ko panda pe weka. Mais pas trop fallu. Non, fallait dans un studio, non, pour ça. Il faut être à l'école pour préparer. Ouais, qu'il y a une classe, tu n'as préparé rien. Azanga conducteur, Azanga grille à programme. Ne tricherai pas camarade. Tu vas tricher jusqu'où? Jusqu'à la chambre, tu vas tricher. Ouais. Pour la chambre, tu vas tricher rater. Entre les quatre mieux tricher. Ah bon, hein? Il faut apprendre avant tout. Donc, merci Belé, le salon José Mampouy, il y a le salon José Mampouy à Londres. On a beau, ça nous rappelle aux haïtés. On est bilingue, gars. Salon José Mampouy à Londres, il y a José Mampouy. Depuis 1985, salon les à Londres. Moi, on a zali, maman, on a zali, boss. Hein?
o ba yebiete ba yebate ba bisa bango te ba kota te barata mbote be na ba ressortissant ya Kingabwa ba bana Kingabwa ba ali banda na Angola na Pointe-Noire na Brazza na France na Paris na États-Unis na Londres les vrais héros de Kingabwa ba zéro ya Kingabwa ba vrai héros ba mbote na no place ba ali na lela no fo ba bi ma belle mame ezaka kosieta parce que tous en abino pene. Les vrais héros les autres babi Patrick Negro président ba vrai héros Dadika Bongo babi vice-président tous en na dine modizo tata mwasa bana ba mbote belé na patience mukendi de longues jambes babi mwasa makolomi lai ba bokeli ba ngoti makolomi lai comment biso bata makolomi kuse ba yemeli bisote. Non, mais passer c'est moi qui ai des longues jambes quoi. Bambo te bele personne ali mona tata kimia za la parce que ya wenzamba kozonga saka kimia na batala la kai. Amen. Kitoko makasi po abeti yango bien et monani pe yokani. Merci. Ouais. C'est aussi ça. Tosilicia. Merci beaucoup na caméraman parce que Mike Moulopo c'est son Moulouba et donc Moulopo. Donc merci Bélé parce que image à tatabanya sali be pas misa image à kitoko boye abunde mame pelanga fona misoka ndengo zali ainga misango ndi mtu mwa kota pale rien merci Bélé le sous na village Macraz et place ba yami biso pa ya professeur Guy Pascal Ngoma. Donc mutamayele mutazo craser bato mutu yango to benga za pemena biso passer la tête dio mais tozo to recruter déjà donc o elingi za la soldate asa la combattante ya artiste comédien tozo zenga ba artiste na basina mibali bona indusa bien parce que to évoluer donc bossa abonner massivement passivement non passivement s'abonner na comme le niveau ko yemba mo non s'abonner s'abonner babi bossa s'abonner massivement na Koba TV oyebele nya Koba chamu sapi comme ça ba Koba lobini yo chaka musapi place na fina Koba TV okomona bilenga Koba. Vraiment merci Mike Mulo pour na sima caméra ba chef nyosa Koba TV pour anitela ngamorope cas de cœur katikata la o penana yamba ki anga ndeko ya kati et ça li bien retrouvailles et ça li bien plus 243 80 81 24 26 246 là vous m'appelez directement tour aussi et puis ça zoate parce que ça zoa pour ça la pe bango vraiment et ça la zoate parce que ochichi azali moko ya biso nyonso to tombele kaka carrière malamu ndenga baxi susu indusa azana studio bopesa ye chance et puis studio bopesa ye chance eza malamu mingi po kuna nde tokoya pena tokotondisa ba dédicace. Merci na bino nyonso, abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez. Bana basi yakin bazwa mayele lelo komona ye azamukiawa lobio komona ye aye mabundi nzokande asemeli bacha fouin bang 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 les papas les tontons ne suivez pas tout ça c'était système pour vous attirer n'allez pas trop vite il y a trop de risques la maladie la grossesse n'allez pas trop vite.